batindeli nga video ya nene ya. Nene ya, ne botala, bomoni nene ya wana Tama loba makambo Nene ya loba aboy. Nga na constate na géré. Ya mwe na zwa ki son ya nene ya. Na cheka ona video na nga liboso ya tongo. Na baki video oyo ya nene ya iko accompagner nga. Na tia mona sangisa ona tournage na Naomi Lokwa. Ya esali pasi Naomi aza mutu. Te basala aboyte. Te ba Bakwa de dibo basika kaye, baba ne bakona soya kotunde na bakote. Babu de mite no mala pola tie, no pola ke ba ya fiki sila. En tout cas, soit qui ba ya fiki na sila, c'est la potente de la raison d'ailleurs. On peut ça aller. Regarde la sévérité. C'est la sévérité. Et maintenant dans mi papa, on est à côté de la camarade d'être avec Karim. Hier, vous avez un message pour la commission. Je comprends qu'on va aller $100. Je comprends $100. Les commencé ça, Naomi a tourné la Maria, la film et la canal Congo. Si Naomi Maria a filmé la carrière. Moi, na famille, botali na film asila. Bino moko na ki bolole na bino, na ki mukala na bino boyebi ko protéger sila ke. Tanga na baka sila za la protéger. Bino ba bolole ya batandresse, ba bolole ya bazuma. Par moi bimisa vidéo azalaka bakuk. Tanga na lobaka vidéo la botala ngo kombo ba bakuk bazalaka. Likolo mbote nde yango lelo elukeli Naomi makabo. Mais Naomi yango ye wana pe na sila na tournage. Tala place na mona bino ba bolole bo finga mutu ma tourner na mama na bino. Obi ke bo protéger ete. Bozo finga Naomi a tourner aza côte à côte na sila. Nene ya lobi. Etiki biso likambo ya Linda. Ekomi likambo ya atournaki na Maria. Maria, selo ndenge nene azoloba. Sila lobi. Naomi akoki ko tourner na Maria te. Po Maria kretiaka ye. Mama lokola sila. Yaya lokola sila. Azwa pena ta ya kovanda. Aloba ke Maria kretiaka ye. Ah! Oui, bah, artiste congolais. Ce les abours pena bon c'est que si la mi habité. Est-ce que Naomi Lokwa tout au physiquement Naomi Lokwa na bato musuba ofindi est-ce que pas bakokani et la kokani on peut Naomi Lokwa Yagola oza muntu na bino aza bakuk Sandrine yeo TV officiel na pire esprit pena ndenge bolole ya Yagola ofinga Naomi Lokwa nandenga mabeti Naomi Lokwa nazana ok ko sopa na pas belle vie ka pona $200 na dignité aza mutu ya so Yagola bolole Yagola ozoba ke 1 heure du temps ba sololi na Belgique Yagola ozoba ke $200 bomoni sikoyo ke bobimisi sila nani et puis moi so kende koloba na bino bongo soit to ba komba ya sila soit to ba soda sila et to za maka ba soda ngo mais to tika pe ko beta bano masasi pour to beta ba masasi surtout Naomi Lokwa zui pa masasi Naomi azui pa masasi ngo azui ko kikasi to tika kaka to tika to linga te mutu moya osimisa biso touche to linga te mutu moya okota ko ka trouver biso sikoyo ya Belleville nini oyo Sandrine azoba ke Naomi azui pe na masasi banda na premier amour 1 oyo boya ko révéler biso ke leketu ateka Naomi kaka na mobali moko atekaka bombo. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision.
Merci beaucoup à tous les abonnés, merci beaucoup à tous les internautes. Merci beaucoup Nabino pour la force au Bopé Sarabiso. Merci beaucoup pour la fidélité au Bopé Sarabiso na chaîne Nabino Haute Bascule Télévision. Merci beaucoup pour l'abonnement Nabino. Merci beaucoup pour les commentaires Nabino. C'est votre humble serviteur Jerry Kobetok, c'est Papa Koulouta pour famille Bota. Mobala Litutu Yambomana Zolo Taille S Beauté à Deuxième République. Buka mona buka kukila mekele wele bantulan paka ba mona pele venabao. Merci beaucoup nabino tout bozolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup na ba famille Bota nyonso bozaka na monde entier. Merci beaucoup nabino. Merci beaucoup na l'initiateur manager de l'X le visionnaire ya bureau HB Media oyo abengami na kombo ya Papa Tigre depuis ville ya Texas na États-Unis. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup na Darling Love Pitbull de la presse et Pitbull et Nzambe Nangatala na kombo ba Pitbull de la presse Clarisse Plasma en tout cas azo manqué bino vraiment CPI na bango Darling Love CPI de la presse bambote ebele na yo. Merci beaucoup na couple oyo batika kangate couple oyo babonde la même batia kanga na mabondeli couple ngoma mama dongoma motema ya fioti ngoma peselanga ba petit bambote belé peselanga bango ba kuku ba bisou na bango et puis batelelanga ya nanga ya fioti ngoma icône monene na théâtre ya Congo et puis scénariste monene na théâtre à Congo. Merci beaucoup na Lino Soba motema Matina. Merci beaucoup na Maman Brigitte Nkoufi. Merci beaucoup na Baza famille Bota ya Londres, la maman chérie à moi si na bosanité ya Sylvine Jolie et puis na bosanité Maman José Lusadissou et Maman Aline na Toronto bambote ne belé Maman Pélagie na Maman Germaine bambote na bino et na bosanité Bibiche Kandé ya BBC na Populaire na Luanda famille Bota nyonso lingo sangana na bandeko na famille Bota ba na Luanda kendeka na Populaire na mosquée to benga na numéro nanga okosangana bandeko no famille Bota eza famille et puis na base ya Kinshasa nazomona bandeko tout la famille Bota obo benga kanga obo bosambela rapé ponanga obo pesa nga pe ba force Gina Mabiala yebisa Fortina vrai chéri base à famille Bota Gina Mabiala ya Kinshasa yebisa Fortina vrai chéri Zamba Sachi Loboko. Merci beaucoup na Bem Mba na biso et puis na Florette na groupe WhatsApp famille Bota ya Musuni bambote na bino ebele bozawane ebele vraiment. Voilà, film na biso je crois bien touti kota la film touti kota la film parce que émission yo ezo comme la bino déjà 8e épisode total qui film ezo kende kitoko film ekende bien en tout cas madame Bellevie félicitations pour na film en tout cas scénario na yo ezo kende bien ozo betsa biso ka ba mitema tala keni a signé penako mission suicide akei pena donc andimi penza kokende kokota na ndaku ya papa JR o atika kibiso mobali ya ser na biso étoile papa ya Tegra donc ake pena asigné ko akota na ndaku wana akoti na ndaku wana na nzela nini akomi na ye lisusu fiancé to copine ya mwana ya papa na biso vie na biso atika kibiso donc film ezo kende mystique mamilo pe nanya kondima ye makamu mamilo azoloba nanya kondima ye ke VGR atika ki mapangu nanya kondima ye mapango mamilo azoloba yango wana Kenya ndimi mission suicide ya koya kokota letia bima copine ya mwana ya papa JR orke aye koluka et voir même bomoni muchopi aye kokanga Keni nakata palais azalaki nakata palais mais akomi ko luka akosi pourquoi ki tala jewa donc film ezo kende kitoko film ekende bien film en tout cas tozata na problème na mutute famille Bota ngala loba ngo à chaque fois tozala maman moko boye apimela ba ni biloko oliaki tozala maman moko boye aza femme battante femme forte o azo mouiller mayo o azo pola bambula
oyo azo kauka bamoyi po bane balia eza mama madame Bellevie oyo azaba jari ya ba mama bongo alesaka biso bilei chaque fois ba filme ke zongi totikala kolala nzala ata mukolo moko te tozolia tozo sepela toza na esengo parce que madame Bellevie azo sala biso plaisir au madame Bellevie azo sala biso parce que po tozali bana na ye alors biso to consommer ka film ezala bien consommé parce que maman sa lambi maman sa servir biso alors famille bota total film to consommer film na biso oui bato bakoya na makambo bo na internet oui bato bakoya lo baboye oui soki kotala tokotala soki koyoka tokoyoka mais biso tokoza manipuler te famille bota to ka manipuler te to consommer ka film na biso to consommer ka film na biso et osala bien parce que film na biso ezango ba film na biso ezango ba film pesa ba conseil donc c'est un peu ça en tout cas lelo na une émission yoko talisa lelo esika mabe ezali esika pe oyo balingi kimia te eza vraiment pasi ya komona kotala makambo ya boye oyo ezoleka na ngambu ya bandeko na biso je crois bien que vous kolanda émission nanga na kondana ki ya gola makambo azoloba elelo na ye kozwa pe lisusu raison nanga pourquoi na kondana ki ya gola lelo abimisi ser na biso sila incapable ya ko gérer bana ya gola lelo abimisi likolo ya bilokota lokota mutu nini ozotia pembeni na yo lelo kombo ya madame Bellevie il fallait tanga makaka na makamu na bango ya mwana bango to sola sko lelo bino bato babozo ya boye bisa biso ba fanatique bokomi ko manipuler ba artiste lelo selon lisolo ndenge to yoka lisolo nga na yoki pe o nga na yoki ekamusi ngai to solola nanu Naomi azaki na tournage il semblerait que Naomi akutalaki na madame Bellevie apesi madame Bellevie mbote il paraît-il parce que na confirmé jusque là batu baolo ba makambo wana siko Naomi apesi madame Bellevie mbote ngo soit disant oyo ya bolole ya gola yaka vandi alobi Naomi ba vandi 1 heure du temps na madame Bellevie ya gola okolakisa preuve oyo madame Bellevie avandaki na Naomi oyo madame Bellevie pona yo alingi a déstabiliser sila parce que ba propos bozolo bakango trop Zoom akeko ti ko diffamer madame Bellevie ça na 50 fois quand ça finit là sila afingi la babaku Zoom alobi yango et lelo ya golo baxi sous vidéo ya ko diffamer madame Bellevie atemaki 1 heure du temps so ana Naomi loko soki bolingo benga na mwana bino soki bobaye mwana bino na kombo Bellevie poani siko tala lelo nde babimisi omoni lelo tala eloko ba lobby na bandeko nyonso tu ba lobby na otchela bino kutu émission ndeko moko aboyoka ezalaki na mutu ayaki koyebisa sila ke Naomi azalaki na tournage apesi Bellevie mbote. Et puis sila il semblerait que asolola ki na ndeko wala za proche ba otanga soki muntu il semblerait que basololi na ye ayebisi ye ke nasina baye Naomi. Et mwana mwasi wana nde aye koyebisa ba bolole ya ba
ya bato lokwa yagola e ba chroniqueur na bango mususu bazalaki informé nango ebele pe basilamaki nanu batala na opposition mais yagola bimi moto gashi aye kofinga mwana wana tala ni mwana na ndenge afingami sikoyo do ozobimisa sikoyo en quelque sorte sila tongaki mwana wana na muntu wana omoni siko place yango mais kaka bino boya olobake Naomi atongi sila na belle vie yagola bolole yagola ozobake 1 heure du temps basololi na belle vie yagola ozobake $200 bomoni sikoyo ke bobimisi sila nani et puis moi so akende koloba na bino bongo po aloba na bino ke il semblerait que sila baye Naomi bozomona kaka ye mwana mwasi wana ozoka nde bato bazopesa ba témoignage lelo bino boza bato bokosela Sherika makambu boloba Sherika alingaka boma ser na biso sila au moment ser na biso sila na poto Sherika na Kinshasa siko na bino pe ba chroniqueur musu ba chroniqueuse boyaka olobake ye moko apostaka munguna aza musika ke sikoyo ye moko ayebaka akopona batu te malgré mitema batu toyebaka te pourquoi ye moko ayaka ayebi te ko bato na vali na bango o aza déjà mabe ndenge to okene aza déjà mabe ya kokabwa na bango donc lelo bobimisi sila atongi Naomi na proche na ye bake bayebisi bino bakroni mama bofingi Naomi ale likolo nango asaini ache video yena Naomi ale misu na sese bakomi koloba abeti 12 yem tatinda ki biso alobaki na biso to finga ye po information il semblerait que apesa ki mot d'ordre akende na ye kote na bino bosala kane nini mutu akene bobandi ko finga linda kenda pona mwa mwasi wana pona mwana mwasi wana donc ngai nazokamwa koma makamu na bino moko bozo ya kolatisa ngo belle vie bozalaki na posa bobenga na ebanda kala eloko bokimisa ngo te bozalaki na posa bobenga na ebanda kala mwana mwasi wana Naomi et siko bino koma akene bokomi ko matala ba panel akenene soko kene na famille bota soko kene boy et d'ailleurs même ayebi kutu ko jouer te bosi bo finga bango ba yebi ko jouer te boyebi bino nem to boyebi sabiso ke bana na ba yebi ko jouer te bosungi bana te botangisi bana kaka make up makasi botangisi bana ba planta milai mais musalo botangisi bango ngoti comment proche artiste aya ayebisa omoni ke lelo makambo ebele donc c'est que ça ba pesa kabino omoni yo bolole ya Zuma yo mtu aka diffamer belle vie omoni lelo siko emonani ke mutu moko boye aya ko yebisa bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse makambo obandi ko finga mwana wana bomoni ngo siko lelo tozo kana bino awa lelo to ana ba preuve toyo kana bino taba esaki bino fula mupepe fula tozo fula bino kaka et puis bino bato bo matala ba panel to sola na bien soki bozo sala yoka kolela babakouk nenge bazolela déjà Naomi bo sala ngote bo bandocha bakomba batu te bino bato bozo ba ke Maria afinga sila abwakela sila jeton ni Maria abwakela sila abwakela sila et puis on audace o kata soni tozo bake bana ya famille bota ba finga kasila mwana famille bota lina finga sila bino moko na kibolole na bino na kimukala na bino boyebi ko protéger sila te tanga na baka sila za la protéger bino ba bolole ya ba tendresse ba bolole ya ba Zuma par moi bimisa vidéo azalaka bakuk tanga na lobaka vidéo na bota lango kombo ba bakuk bazalaka on a lobaka na vidéo wana babakuku bazalaka bano benga moko ba fana sila bano benga ba babakuku te
Alors, boya ko pota batu buzo bate, boya ndora ko kosela bana makamuke, bana ya Belleville ba finga rasila. Ba finga la sila wapi. Et d'ailleurs, bozo so bana na bo kanga bango, ba sala misala na bango te. Lokola bino bolaxi bango ka ba plante, bolaxi bango ka ba mesha milaiti awa. Makasi na makeup, makasi na choko ya komela, na ya kobaka. Bino eloko bolaxi bango ka yango wana, bosungi bana te. Mais bozo kanga bana. O mote ke lelo bobimisi ke si la lingaka te bana na ye ba sola na Belleville, ba pesa même na Belleville mbote. Boya kaka koloba soki mwana soki ya Belleville moko apesa ka soki nani, soki apesa ka nani mbote te. Apesa ka mutu mo swadi za soki batu na bino ba jouera kuna. Mais lelo yo selon les informations bozo loba Naomi a pesi Belleville mote de boti problème. Naomi a sa ennemi à Belleville. Belleville Naomi a ba nani Belleville bomela Naomi ba parana e. Asala Naomi ni. Boza bato na solo ka bozonga bato. Makambo chaque fois bosalaka bozo bimisa ser na biso sila na yite bozo chae place nini. Toyoka na mwa muki. Toyoka na mwa muki parce que Nana makambuti. Namoni na TikTok ya Linda de passage. Achenze mbwe. Kosa bande konaye. Kosa donze mwa bongo. Namoni yango. En tout cas, on s'analyse analyse hein. Vous excusez nga. Vraiment, ce est koluba, il faut quand même koluba. Babi trop c'est trop et les kate. Nga namoni eza na bato bavandi. So bavandi babite tikato nyingisa no sila to simi se touche to sopaye allez po bato kuna bazwa occasion. Et ça nga pasi mingi siko yoka siko yo message ya ndeko na biso oloba. Linda achenze mumo wekuna kosa bandeko nae. Donc elingolo bani abwakela sila mbwakela. Tamba zo ba kosa wana parce que soki ndenge ya zo juger sero eza nani Sandrine soka zolo bake Linda sala ngo bongo po ndenge bango bazolo bake sila yebisaki mutu wana mwana mwasi wana ke abaye Naomi e baye komona sous vidéo na Naomi ezaka nani Linda mutu akamwa te ezaka Linda te so achenze mune déranger bino eza bino pe ete ya bino ete ya bino eza pasi parce que comment muyo mutu mo boyo yebisa ba koni fuati ba koni nzala ke o bato baye soka okenda kende mais carrément sans plus tard bomoni maman na vidéo na ye et siko mutu wana yako yebisa bino bongo awazala sanctionné te to continue esalinga mawa na kamwe. Na moi iton asali analyse oyo ya Naomi que azo jouer titre na che otala Naomi na Mams boya e Naomi na Mams na lobela ki poste moko na mona kiango ipa ya Mams poste zela na mona ki poste moko na voilà yango yo na page Facebook ya Yemo Mams aussi la bisala komi parfois l'ennemi n'est jamais loin. Parfois l'ennemi n'est jamais loin. Ngata na moya che a publié Naël na Naomi. J'avais compris beaucoup de choses. Na pesi bien so bambote boyo lo bato msu Sandrine na zamwa mabe ya ba. Siko par compréhension bandeko bola nanga ndenge mwa mwa so alobi. Donc Naomi tant ba finga ye kotoyo ser na biso si la poste ye. Alobi parfois ennemi aza musika te. So ennemi aza mutu yaki na message. Que si la pesinga mot d'ordre bo finga na bino Naomi. Ah nzambe. Na mbote temba moka bandi ya bandi. Voilà. Tant na moni yango nabi c'est profond hein makambo Mams akomi. Lobby nazaki na ngana ndaku na uti bitambola na ngana na zaim so ke musaka ko ke ba kuska mususu. Na ye
ndela banjo tala ndeko nanga Liliane Yagola na kati ya life na ye soda makasi komba ya mams nde moko amibengaka eza mabete nga mpe na nkolo mpe naza mpe soda sila eza na problème te je ne suis pas contre Yagola asali analyse na ye amemaki yango ndenge amemaki yango wana en tout cas ekote yenga te faut quand même toloba la vérité ekote yenga te po anini ntango na vandi na lobi Yagola l'autre fois notre sœur aye ayebisi biso ke papa yo shwa mutu abandaka ko utiliser ye kotindema makambo mosusu sala boye ye bamanipulaka ye te sikoyo oyo apesi ye matière oyo eza nani po akobimisa biloko ya modele ana bapreuve ana babakambo nyonso malgré tomonaki yango bapreuve yango tomoi na biso te ngabi mais kaka chroniqueur na biso makambo oyo toleka dernièrement ebele po toke na lire oyo ti wapi nake nasali poste na nga na abi naomi lokwa aza na bien problème eza alive ebandi moko mibale misatu mi 4 mi 5 en tout cas j'étais vraiment sereine j'étais vraiment nazalaki kaka ngambo na ben en tout cas na okota na terrain oyo te na otrouva yango un peu glissant naza convaincu te toke tolamuki ntongo etani bato famille libota mpe bazwi part na bango nga so na osa analyse oyo naza choqué surtout na maloba ya Remi Kovo bobombaka bana bino naolinga natuna naomi loko asali bato nini voilà alobi aza choqué na maloba Kovo alobi bobombaka bana bino bazobomba bana te babombi bana te sikoyo nga na otuna avec tout le respect on a respectera ser na biso sila Yagola aza nani pa na yo bozwa video bokata botindela sila bisalo Yagola aza nani pa ya sila en quelque sorte lelo Sandrine a ko condamné Yagola lelo yem taza parmi bato ba pelisaka moto et Yagola lelo aliaka na mutu a Belleville aliaka demi-to aliaka na mutu a sila tala trouble asali soki lelo bato ba fingi Naomi makasi akende na ye Yagola nde mutu ayaki lokola zaka na monopole ya babaku ke conscient na ba conscient musu basambriaka baye Naomi a sololi na Belleville Naomi boye ba proposer $200 côté musu tozoka Linda a commenté a tchesoki Kier obi bilo musu bo swanelaka eza ba futilité est-ce que c'est na biso sila ko vanda pena boye pour Linda Kier et pas ya Naomi na Instagram bozi bo capturango bo memeli ngo sila c'est lo bino ndenge bo oloba parce que na ba preuve. Donc, à grosso modo, na makamwana nyoso tunde saki ke ser na biso sila, il semblerait nenge bo lobby, nenge bo pesi message abaye Naomi. Na ko pesa Belleville mbote, bo benga na Naomi ngo malembeko. Et puis nango ebisi bino ke na famille bota to aka na posa Naomi. Aza actrice. Est-ce que nenge bozolo ba wana ke bazo bundisa sila? Soki bolinga bo mamiso la terrain mo ke sila nde ba botole bana. Micho za mwana sila. To bino bo bomba o to yeba ka yete. Dina na saka ba film etala marate. Dina na saka ba film etala marate. Donc eza pasi. Et même Naomi wana abandi pasi la te. Et Naomi akotika la ka kozala omoni ngambu wana. Nenge boza Naomi otikala kozala ka kimia te. Parce que déjà kutu batu mususu bazwa ngambu ya bombo mususu oyo. Lokola et puis ngana comprendre bana mibale ba oswana. Ne biso toza na ba petite sœur na biso lokola ba Kenny na ba Maria Longondo. Tona ba Tegra. Allez, bazo swana biso ba yaya biso ba lobelia ya artiste
to bandako ya kozwa part ya moko po soi-disant abengaka apesaka tala niveau ya kimukala boanango donc bosali bosala mukala ya sila bozosala mukala ya aigle soki soi-disant aigle bosala mukala ya bana ya sila ba mama mikolo bana ba 1978 79 75 ba Liliane Yagola mais azoya kofinga mwana lokwa Naomi o Yagola za mukolo makasi tala Yagola na makolo awa magachi akachoko makasi mais Naomi wana aza nemo na yeti do bobenga na mwana bino na kimia botika ko maske kombo ya Bellevue akutelaki na Bellevue na tournage asolo na apesi Bellevue mbote bolongola omoni lelo bino nto bolinga boboma théâtre Congo omoni lelo ne bobimi na poisa bosala ba outrage ba diffamation Bellevue kakaka bana boye na boye lelo emonani likolo ya mbote nde yango lelo elukeli Naomi makamo mais Naomi yango ye wana pe na sila na tournage tala place nango na bino ba bololea bo finga mutu ma o tourner na mama na bino obike bo protéger ete bozo finga Naomi a tourner aza côte à côte na sila boza mitema mabe bo benga na mwana wana bo benga ne bino moko na ndenge na bino obo moneli bo benga ne la bino moko bo tika kombo ya Bellevue en tout cas botika kombo ya Bellevue botika kombo ya Bellevue na linga to tanga sous vidéo moko ya sœur na biso nani ya sœur na biso Nene toyoka makam o Nene a lobby yango wana presque boyoka c'est la possibilité. Pendant la nuit, maman, on est à côté de la camarade d'être fait carré monto. Hier, vous avez un message pour la commission. Je comprends, on pense à $200. Comment $200? Les camarades, ça, Naomi a tourné dans Maria, la film et la canal Congo. Si Naomi Maria a film à Kaye. Maria film à Kaye, Maria Kretchakaye. Dans le tournage, on va tourner dans l'alliance. Ça va, ta camarade. Moi, puis on répète. Nous avons monté à l'encontre sa tête, nous avons monté sur la tête de ma mère dans sa bouche. Nous avons monté à l'encontre sa tête. Moi, puis Rémi a son nom quoi, Bani. Donc, les abonnés, donc, ils n'ont pas le sikoyo boyoka eloko oyo Nene a lobby etiki liso likambo ya Linda ekomi likambo ya aturnaki na Maria selo ndenge Nene azoloba sila lobby Naomi akoki kotourne na Maria te po Maria Kretchakaye mama lokola sila yaya lokola sila azwa pena ta ya kovanda aloba ke Maria Kretchakaye oui ba artiste congolais so eza bour pena bongo c'est que sila mi yebite soki pena eza bongo c'est que sila mi yebite mais wana za mwana donc madame elle va vandika boye a solo na ba bureau na ba staff na ye na ba proche ne ayisa bango ke misho atonga kai abwakela ke mbwakela to Naomi oyo kaka Naomi loko o pende bazo bengane bazo finge boye atonga ka beva calculer abwakela ke mbwakela tala au moins ce qu'on est besoin au moins qu'on protéger si la bon protéger si la vie
donc bino moko na bino moko lelo nyangala kata moko matina live azobake nani mankasila Davina mankasila poigne bino kati bino mwaka na mitema te tango bazofinga bafinga mama ya Davina bafinga baboti ya Davina likolo ya ebosono ya nani mutu akenda ko provoquer loko wana alors siko bino bolingaki a retour mutu bafingele mama na ye bafingele tatane ape na mutema ti mutema ape sukiti loi internet ezali si tu me touches moi je vais te toucher là où ça va te faire mal et puis voilà ça non ma finga o Davina finga rasila voilà ça non tobu kwa lupango kaka pesa kaye devoir na ba livret parcellaire na ba facture à mai nde injiri yango wana siko Maria o bo memisa ngambu bo bimisa en tout cas boko bimisa vidéo ya Maria place abwakela sila mbwakela nzambi donc Maria abwakela sila mbwakela mbwakelo ekeye zonge babwaka maka awa oyo mona pena boye bazolobela belle vie oyo mona boye bazo chrétien belle vie to kipaka ngo kutu te na ba mikolo kutu ebongo ka bano ya mike baza pembe na sila soit disant babwakeli belle vie mbwakela belle vie pa ki afandi achepe a sokoli achepe malasi azoya ko yebisa proche neke munalingaka mwana ngate mwana na ko tourner na mwana ngate po bwakela ngambwakela Artiste Congo bomiye bagate. En tout cas ça Sonia. Isa Soni. Bo benga na mwana wana na kimia. Bo benga na ye parce que na ko rivalité ya ye na ndeko mususu wana. Bozwa presque par. Mutu na bino mo pa lobi yango yango ya wat. Mutu na bino mo pa lobi yango. Ngate mutu na bino nde alobi yango. Mutu na bino atuni Naomi asala nini kwa kofinga mwana boye ye mtalobi ngai te zela zela yango ikangana chika cha kipoison wapi mams azaina poto boki nemi da expliquer na numéro téléphone à mams téléphone ezena famille na ye atikala yamba mutu te asola na mpe po ebise ke poison eloko ezaki to côté po esa pona ko déstabiliser mams so ebi koza vrai à mutu so me mon pela bandenge mon bakindana makambu te et troubler batu pine troubler batu et troubler batu makasi lelo ne shirika longa pemenya mams bakbo sepela alors que ça acteur pourquoi pas vendre à luka pe vinayi nomi lokwa o batu bele ba finga na pire esprit bana ndenga mabete est-ce que nomi lokwa tout tellement sibma nomi lokwa na bato musu ba fingi est-ce que pas bakokani et la kokani on pela nomi lokwa yagola oza muntu na bino aza bakuk Sandrine yeo TV officiel na pire esprit pena ndenge bolole ya golo finga Naomi loko ndenga mabete Naomi loko nazana ok ko sopa na pa belle vie ka pona $200 te nandimite aza mutu ya solo pona basindeli nga video ya nenea ne motana bomoni nenea wana dans le bas makambo nene ya lubabu ngana o constater no gérer ya mwe na zwa ki son ya nene ya achaka ona video na ngali buso ya tongo na baki video oyo ya nene ya iko accompagner nga na tia ona sangisa ona tournage na Naomi lokwa ya esali pasi Naomi aza mutu te basala boite te basala mboite so to za ba komba ya sila so to ba soda sila et tous amara ba soda ngo mais tout tikape ko beta ba no masasi mo to beta ba masasi surtout Naomi lo kwa zui pa masasi Naomi azui pa masasi ngo azui ko kikasi to tika kaka to tika to linga te mutu moya osimisa biso touche to linga te mutu moya okota ko ka trouble biso sikoyo ya belle vie nini oyo Sandrine azoba ke Naomi azui pe na masasi banda na premier amour 1 oyo boya ko révéler biso ke leke tu ateka Naomi kaka na mobali moko atekaka bombo siko mutu azolobo aza bakuti malgré moko basaka ba analyse ba longoli kibomoto awa kibomoto ezaye Sherika boko sele makambo o juste lelo bino makambo na bino bolata ngo ka bato
Kombo Bellevue eko sala nini? Bellevue mati miniature ya nini? Mwana mwasi abato asali nini? Et tango yagola na lobaki tango zoya ko lobaki Naomi asopani na $200. Ozo bimisa sila nani? Bomoni sko vérité bimi. Donc bana ya Bellevue nyonso bazali bana oyo ba journaliste ya sila bavandi bafinga bango. Mais biso baleki ba tourna pas sila. Tebisa bango ka bo jouer bien. Bo jouer te. Mais ya modelo bafinga katila ide bafinga epa ya mwana bolokoko. Pourquoi akena ko pesa Bellevue mbote? Na eloko babenga ka epa muninga nae. Omoni ke bato bazala ngamba sila balingi théâtre à Congo te balingi culture te. Donc bino bazala kaka mutu alongwe pa sila bo fingi. Na bino ba nsubo bimaka awa yo ibutu oza wapi ba finga Naomi Lokwati. Naomi Lokwati contribuer ki peti. Na ba voyage aussi la okenda rapporto wana. Suyera Naomi pesa na katiti. A joua ki peti. A contribuer peti. Metane ba finga. Ale bino ba ibutu so meli masangano, omeli ba biloko noza sous les effets oye. Bata famille bote ba finga bata théâtre. Lelo Naomi na âge azanango asala nano meta niveau botangie na motalaka même na famille na e ba osepe na bino ale bozo kolango Bellevue alinga zoye boke na li felo boke na li felo. Merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso na Hot Bascule Télévision. Merci beaucoup nga lobaki na okota lisuni kama madame Bellevue na ba batama boke te bata théâtre te on a olobelango parce que Komba Bellevue ezo sambwa na ba communicateur ba chroniqueuse ya sila. Lokola bango ba potaka sila buzoba ba yiba pota na Bellevue buzoba parce que buzoba ba poti sila ke ba yebi il semblerait que sila yebi si mutu ba finga Naomi il semblerait ba benga na ya lembiye mais kaka yewana asaine sous vidéo tala niveau pose tala niveau bozo ba grandeur artiste na binote Sonia Sony vraiment et puis na ba bololé ya bazuma ba mibali ba vai na kata bana basi ba wasala ba buzo bango bozo banga bango po basakala ba matière na bino ba bololé ya bano mibale ya zuma na o mususu kitingi o mususu onani akena ko tanga kombo na nga Irano na muso abeta kitsaka ba bengana ye na église so pas viola ka ser ba bengana na église milima bene côté aya na ngona makamba ya famille bota kolobela madame Bellevue mabe eza pasi. Merci beaucoup ba famille bota bomoni bino mo vérité madame Bellevue ba famille bota ba ngabo kota la manipulation ke ba chroniqueur na ba tumususu ba lingi Bellevue na ba comédie bomoni yango biso ba chroniqueur a Bellevue to manipuler a Bellevue te ni ba fanatique bino pe bo manipuler a Bellevue te bo kota na ba jeune ba ba sale jeune ba wana te parce que ceux qui ne bazolo ba ke Maria boa ke la race lelo to senga j'aime la communauté internationale nga lingi kana mona vidéo o Maria aboa ke la ici la boa ke la po bango mo ba communicateur ba lobia eza Sony. Merci beaucoup na bandeko na sobolandi biso na Hot Bascule Télévision. Merci beaucoup na bino, merci beaucoup na Papa Tigre. En tout cas, merci na yo pour l'opportunité. Merci beaucoup na CPI de la presse Darling Love. Merci beaucoup na Mama Dongo Mamote Maefio Tingoma. Merci beaucoup. Tolanda na biso ba filmer na biso ba bengana mwana bango nde ba olinga ba bengana mais ba tia support nango madame Bellevue. Tukutana la prochaine occasion. Bye bye.